muumbo ya Nzambe. Oyo Nzambe atieli biso mpona koteya biso sangana. Eza bongo te? Mission na ye eza awa yango azosala. Soki nga na profite te na baoyo Nzambe apesi ye mpona kotonga bongo na ngai, kotonga libota na ngai, koprepare avenir na ngai, wana tozala perte yango. Nyangomba oyo bali wana ngai tososola tina Nzambe. Moko te na présence Nzambe so Nzambe kwa beli. Eza bongo te? Ko mingi bazoleka awa, me awa porte zo kofunga. Mako ta awa. Yo na nga bazo musika kundi de transport. Okomi awa. Eza yena tina. Alors, il ne faut pas que le moment où il est décalé de pomper, mais il faut capitaliser le moment où. Tu vois bien, hein? Kozanga koyoka na kosala nini te kotosa nani oyo ezali o terme oyo tozwi yango na livre kaka oyo papa ya prière oyo kaka oyo ba révélation molimo basije ebele eza awa bandeko na ngai soki oza elongo na mungu ya Nzambe elongo na Nzambe eloko esala biso tosala liaison na ye maloba nani ya Nzambe eloko esalaka bolingo oyo osali na Nzambe na nzela bombo na ye eumela seko ezali kozala maloba oyo ezopesa biso mikanda oyo ezokoma biso totyama na bisala awa sujet ya liboso soki otanga livre oyo eza na page bachapitre ebele eza wana metiko tozoka extrait bachapitre la page 93 okomona mateza titre le manque d'esprit d'écoute, le refus d'application et la désobéissance. Tu vois bien? Il faut que nous causions le livre de l'auteur. Alors, tous que nous causons premier chapitre, Ecclésiaste. Mossa pour le 8, versets 2 à 5. Oya moni akusoma biso. Monsakoli 8, verset 2 à 5. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Tangi na kombo na Yesu. Amen. Soki mokonza mboka alobi esengeli boyokela ye. Pamba te tokokatanga seleka na miso ya Nzambe ete tokotosa ye. Yango wana toboya bakonzi na ye bokonzi na ye ata mokete. Tokangama te na makambo ya mabe. Pamba te mokonzi ya mboka akoki kosala nyonso oyo ye alingi. Verset 4. Maloba na ye ezali maloba ya kilo. Pe moto moko te akoki kotuna ye osali boye mpona nini. Verset 5. Moto oyo atosaka mokonzi makambo ya mabe ekwelaka ye te. Moto ya mayele ayebi malamu ete mokolo ezali Nzambe akosambisa bato. Topete le bwana maboko. Chapitre Oyo, Ecclésiaste 8, verset 2 à 5. Et je t'ai dit, nani Oyo et c'est que tu yokela. Et ça monte, hein? Mokonzi. Bible, je t'ai dit, Nzambe tamache Moïse na kate bana Israël. Aaron, nganga Nzambe, abdobenga ye mokonzi. Miriam adobenga nani mokonzi. Donc muumba Nzambe o Nzambe tche quatre biso. Donc pona yona ngai azali mokonzi biso. Eza ko te hein? Pona Nzambe o atindie azamu muumba nani ya. Mais azamu muumba na yote. Azana muumba ngai te mais pona yona ngai azali mokonzi.
Alors maloba oyo yazoloba essayez eza kilo. Donc parole ils ont pesé. Tant que vous valeur à mon tout. Maloba oyo azobimisa pour yo ozo empêcher na nini na valeur. Et ça bon hein? Mais ce qui olingi mutu wana te. Ce que vous minimisez. Maloba oyo azobimisa yo ozo boire qui c'est bon. Est-ce que olingi est-ce qu'on reste dans le zona? Et ça il y a moi ajouter ça. Mon code c'est que yo que na et likamosala bombe awa tambo tozoyo kla mokonzi likambo mabe moyela yo ezate parce que il y a l'éclaireur donc awa ndikalo bisa awa lobby biso ko témoin nzambe azolobela ye banda 8h30 ti 14h mais ngai moko moyen belanga ye ezate mais tozaki témoin. Importance c'est moto on ça va tika biso atango yebe importance c'est moto malobana ye okozo ko perdre valeur alors tango zo parce que tango ça veut dire que c'est azoloba oyo zile kala kata église oyo zile kala kata mboka oyo zile kala kata monde comme chose de zo ya liboso alors il faut tout soyez en valeur et ça comment hein alors esengeli to yokela ye to saye. Alors, et ça me passe. Ce que tu as dit, Tonga, l'église de Christ avec nous. Tu as awa, mais tu as qu'elle a été. Matei ozo pesa biso, tu as tia kona misala te. Batoli ozo pesa biso. Moi tu tia kona misala. Alors, un rôle na yo awa ezali ni tu ça. L'église c'est de bonangai ya kujo na to partager na de comment na boma asabo de comment ya prana ngabi ke nzambe ayebi ki prana bisite nzambe ayebi ki bakisite nzambe ayebi te mais le ko sanga so parole na ya nzambe soki iyo na ngato li nzambe et le ko sanga biso da parole na ya nzambe kondima biso Christ ya munde moko na biso. Mais si vous avez dit que Christ, Christ est wana. Oyo ko sambla oyo Yesu asia azote abiso. Nazo bafoué yango. Nazo chango aleka. Relation na Christ moyeza na bo. Ko détruire ota. Mais nzambe wa sa bolingo ayebi so na nzela mombo na ye. To terme lo sambo. Eza ko hein? Côté le sambo ezalité pour sambo pour na mumbo nzambe pour na yomoko pour na libota na yo pour na vie na yo mais moi to la ndango mais tango pasi koya mbango do kima pour te bika papa tango sambo na kubika na baye to koya okima bango or papa azali mumbo donc musala nzambe azali mukolo tango ye azoye bisabiso. Et c'est au sambe la tolanda ndakisa le sambo. Pote tango yongo zo sambe ndako na yo, ozo ko chasser la esprit mususu. Et ça comment hein? Alors, n'est pas infirmier na médecin. Ba infirmier ba ko ba sa traitement migie. Mais docteur yé a une grande opération. Yé a un docteur. Mais bien sûr pour mettre ça banana ba infirmier. Même fièvre pamba. Il faut que nous coûte au docteur. Et ça, même quand tu as pas un docteur, docteur, il y a ça par intervention. Alors, il y a un gars de bon coup. Alors, moi, il s'est besoin de sample. Et c'est que tout là, tout ça pour le pied. Peut-être pourquoi, ils ont circulé. Moi, il y a la besoin. Exact. Alors, danger, c'est la relation toujours comme quantité. Peut-être que ça peut passer pour continuance. Ce qui est toujours capable de me balayer, il y a été. Maintenant, il y a. Et tant qu'on peut passer, peut-être passer les yeux, et yeux le biseau. Mais tant qu'on peut passer, tant qu'on y a un message, on les a tel ensemble. Et si on participe, ce qu'on participe, que passe pour les yeux, ce qu'on y est pas moi, ça, mais ça, on a le rôle de désobéir d'ailleurs. Au dossier de l'humanité, à quoi le bonheur est comme ça,
Est-ce que yako chamboko? Pote azaye mko ni nzaku ta komana kai. Mais yo nanga to bafoué mo do nayi. To ti que biso de prière. Do danger zo ya me to bona biso. Mais ça danger ko ile kat ne bota na yo, katre moko o ya ko kimba ko pour ko sala ni. O eza église molimo. Alléluia. L'église molimo de respect na autorité ezalaka, de mise. Respect ma pierre ezalaki na de mise. Na kati ba Paul kati bible to mona ki ba sa ko tos makasi. Le rôle ma ça be chargé te lelo oyo to na mona Paul te to mona apôtre Jacob. To mona apôtre Pierre te to mona apôtre nani Jacob. Maloba oyo apôtre Pierre a le bla. Yakob na yezo beso. Pour tous on peut penser Yakob est ce que tu peux penser. Sauf de bika na kanda zambe pe na binyoko oje na mokimba. Alléluia. Sengele to tous ça mokonzi. Alors, kozanga koyoka soki ezakat na yo nzambe azokokona na moto na nani moto ayokaka te ayoka mokonzi te aleka kolona mokonzi loba te akokana na nani so tani na 1 Samuel chapitre 15 verset 23. 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Samuel chapitre 15 verset 23. Oui. Koboya mitindo ya Yawe ekokani lisumu ya kitoki. Ekokani kutuna kokumisa mikeko. Lokola obwaka maloba ya Yawe yepe abwaki yo. Alléluia. Topete le bana boko. Mokonzi biso Mungu wa Nzambe apesa biso mitindo ewute pana ya Nzambe. Mais soki yo na kata to yoki yango, tato bimi awa to bafoué yango. To bon ko sala ba toli o azopesa biso. Bible zo ko kreso na moto o azaye azana ndoki. Alléluia. Donc même atendenge ni zo sale ko kabulamo. Kabla ndoki bwela be bila. Donc soko kabla ndoki ozo ba tsaso ba motifi de konne. Donc moi changer na ezate. Donc le lenge wana soki ngai na yokaka maloba Mungu Nzambe loba ngai awa mena tosa na mote. Donc Nzambe totana ngana za ndoki. Tozokana na za ndoki. Ndoki ya vina kamoko ya mtusuti. Pour tango pasi ko kwela kuza koyoka na kuza kotosa o mukonzo lobi tango pasi kwela na mtu mona pasi ngiyumoko bungamoko tango kwela mwana leo mubana yo mwasi leo manamba mwana baguloko ma bino moko kuloko doko komi ndoki ya libuta na yumoko pour kusama ko koyoka bade kunangai esengere likambo koyoka yakoboya omokonzi Nzambe tie biso alors ezo pese to passe ya mozo na problème ozoyela a osika ozo poser problème ya mo papa azo semna mboko awa 2 3 4 personnes au moins c'est 4 personnes 5 2 bazu solution mais ngai mo la solution ki ezate pona nini kozanga koyoka oyo mokonzi azo ba biso tanga makambo te biso ngai donc eza na komisa Nzambe pote église o eza église molimo zo pesa nga formation. Alléluia. Makambe belé na wuta ba église ya CSC tout ça na toro zo côté mais awa nazo découvrir ko. Alors awa nazo na mukonzi. Na kate mandako biso papa te biso awa lo lengi ni toro se comporter. Nzambe pesa so toli. Mena yona kata to yoki yango kozonga biso ndako esengito senga kana Nzambe. Ona yoki pesa kana jamu bisala. Togalia il faut que senga ba wani lo bana ele ka okole PPT mais ezala na ngai na bisala. Pour les temps appliquer yango kuna ni Nzambe pe azo témoigner. Alors Bible pe na biso ke mutu oyo ayoko ko Nzambe pe asala wono bisala akokana mutu ozo tomanda ko likole ni baba. Fondation na ye eza kolenda mupepe mbula même te wakamina ndakona mwana kono boya
Donc exactement soto yo na to yo ka mumbo na sample pe tozo sala ozo yisa biso. Donc nazo bitonga ndako de couleur ya banga. Donc c'est que kondimna yo ko lenda même table kakatano batata so za ndegini batbabo bazo bien na mambo ni mamuno mabako kubaka mambo ni mamuno ikele parce que na yo ka itoli mboza biga koyoka ka bilo bila kubate mutu ile kombo ya ndekolo mkabona so za problème faut que tamumbo nali ya zambe na ngiti ngato ko solo yo chapitre biblique moko na tanke boye mais comprendre te to ko senga lisuka mu santo pour te limbo na biso chapitre eza ko te makambo tali vina yo via de kumsusu problème ko kuta mumbo nali ya alors essayer to yoka to sala la atoke na chapitre mususu 2 Rois 17 verset 15 à 20. 2 Rois 17 verset 15 à 20. Deux Rois 15 et 17 verset 15 à 20. Enfin, totaki na kupona Yesu. Amen. Baboyaki kotosa mibeko na ye basundolaki boyokani oyo asalaki na bakoko na bango atako azalaki kokebisa bango mbala na mbala bazalaki kaka kosambela banzambe ya papa yango wana bango moko mpe bakomaki bato ya papa. Alléluia. Baboyaki koyoka mibeko nani ya nzambe oyo nzambe na kuloba mwana nzina Moïse lelo oyo nzambe zobisa nzela papa Jacob tango ozo se safoute na ko ozo na bolo na pamba nzambe ko modo akomse moto pamba tango ozo na ko na problème wana ya pamba mais comme se moto pamba te solution moyezo ama ezate pona nini ko za ko ba we modo nzambe ko mona modo nzambe lo ko pamba continue verset 16. Basundolaki mibeko nyonso oyo yawe nzambe na bango apesaki bango basalaki mabe mususu ya oyo elekaki na miso ya nzambe bazikiselaki kutu banzambe na bana na bango ya mibali na ya basi bakomaki kosala bakisi mpe bikilakila babipesaki na makambo oyo ezali mabe na miso ya yawe mpe yango epesaki yawe nzambe kanda. Alléluia. Donc ce que vous voyez que yoke la mungu nzambe ce que vous voyez que yoke la mukonzi o nzambe pesi yo c'est que ça mutu so yoke la eza bongo te eza mutu so yoke la obeko yoke la nzambe donc amukili oyo eza nzambe la sata so lingi mungu nzambe lingi nzambe soko boyi maluwa mungu nzambe donc boyi me olingi nani oya sata eza bongo te alobatu oyo zo chama toyi banda ma oyo makambo oyo zo mona intérêt baso zulo nzela pote ba exploiter ba détruire bina yo yango zo mona ke mato na yo liboso mungu nzambe moyeza koponga ma donc attention yango zo tanto zia na katosika makolo su bale sengeza ka sika kolo bateke ni kolo kaka na kati ya kaka wapi na wana banda ba bénéfice awa skete. Donc il faut que chama tambe de sumbale. Donc yango ko zonza ko yoka. Yango bango bazaki mitema yango za banzambe mususu. Kuna bango zikisa bana bango. Bango sala ba commandement oyo banzambe oyo ya bapaya na kupesa. Mais biso auto na nzambe moko. Alléluia. Yes masia wa professeur Bruce. Yes masia wa yende papa Jacob zote ya biso awa. Yes masia wana soto lingi asala bikama katiba una biso esekto la toto sa maloba oyo asala biso nzira mbona ye. Alléluia. Donc quel est 1 Chronique 28 verset 9. Un Chronique 28 verset 9. La Samuelika 28 verset 9. 1 Chronique 28 verset 9. Bongo yo mwana na ngai Salomo yeba malamu nzambe ya tata na yo sambela ye na motema moko ya malamu pe na makanisi ya malamu
pamba te Yawe atalaka tina se ya motema pe ayebaka makanisi nyonso ya bato. Soki oluki komona ye kasi soki oluki okomona ye kasi soki osundoli ye akosundula yo pe libela. Tupete le wana maboko. Au David azoyebisa mwana ne Salomo na tina ko tosa nzambe ya tata David. Nzambe na Abraham, nzambe Isaac, nzambe Jacob. Azokebisa ye. Nzambe oya monsi bilembo soki osunduli ye pa osaneni osundula yo. Mais soki otosie ye pe akospesa ko bola. Bande onangai eza bongo nzambe azoyebisa yo na ngai esekito landa bebeko mitindo o nzambe zipesa biso. Nzambe oyo papa Jacob ezosambela eza nzambe na yo. Haleluya. Nzambe asa na nzambe na yo esengeli tosala nini toyoka pe tosalela. Alors, nous sommes dans Jacques 1, verset, Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques 1, verset 25. Jacques 1, verset 25. Bobele mobeko ya Yawe ezali ya kokoka pe epesaka bato mosolo. Soki moto atalaka yango malamu pe alandaka yango, soki abosanaka yango te kasi ayokaka pe atosaka yango, moto yango akozala na esengo na makambo nyonso akosala. Topete le maboko. Mibeko ya Yawe ezali kokoka. Maloba nzambe oyo. Mumba nzambe te biso ezali nini? Ya kokoka. Donc soki tozo yoka tozo salela yango. Tozo sango atukuma toza bato esengo na misana biso. Mais soki tozo yoka ngo tozo salela yango te. Mwanza bato esengo ezate. Yango ezakita biso kwa na moto yoka. Kwa lingi ko bomba, kwa lingi ko salela